Mbote bandeko balandia émission santé lamu totondi bino botondi na attention bopesaka ntango nyonso ya kolandaka émission na bino kitoko émission santé lamu émission ekoyaka o mabota na bino na ntina se moko ya kolukaka santé ya bayimboka ekoka kozala bongo malamu émission ekoyaka na ntina kovalorize médecine naturelle médecine africaine médecine oyo bato bobengaka bongo médecine traditionnelle émission ekoyaka lisusu na ntina ya kotalisaka mayele mabe ya loposo pembe bazali bongo kosala à travers médecine na bango bobengaka bongo médecine moderne na ntina ya koluka koextermine race noire na ntina ya koluka ntango nyonso race noire azalaka bongo na bokono esengeli boyeba ete émission santé lamu ekotikalaka te atako mokolo moko kopesa ndingisa na moto eloko bokono to mpe na mai moko songolo ekoka bongo kotumisa bayimboka na oyo etali bongo santé atako mokolo moko tokotikalaka te kopesa ndingisa lelo tokolobela bongo kolia komela mpe bongo kopema yango nde bomoi donc mpo moto azala na bomoi esengeli alia malamu apema malamu mpe akoka bongo komela malamu kasi na mboka na biso awa moto azozwa susu importance ya kolia te azoyeba yango susu te ya komela azoyeba susu te mpe bongo ya kopema azoyeba susu te kati na émission na biso tokolobela nini esengeli tolia mpo ete bomoi na biso ezala bongo molai mwa kimia mpe nini esengeli toboya mpo oyo ezokumbela bongo biso babokono ebele awa na mboka na biso to mpe na banzoto bongo na biso tokendaka bakokosaka bongo biso ke tosambela bongo mpo tozala bongo na bomoi ya seko na seko nzoka nde esengeli toyeba ete bomoi ya seko na seko ekisisaka te kasi bakoko na biso bavandaki na mokili ntango molai donc basalaka ba 400 ans ba 300 ans ba 500 ans donc nzota mosuni oyo ezovivre na kati ya mokili pendant 500 ans 400 ans alors mabomomi na bango ezalaki nini esengeli toyeba ete na nzota mutu twali bongo na de nzoto twali na molimo mpe bongo na mosuni oyo tokendaka nango bilei oyo ekolesaka molimo to mpe molimo ekola yango wana tokosalaka bolamu epai ya bato yango tokozalaka na bolingo epai ya bato mpe bongo solo ya tata moke to mpe la volonté divine donc makoki to mpe bilei ya nzota molimo ntango naza na bolingo a travers bato ntango nazosala bolamu epai ya bato mpe bongo ntango nazosalela solo ya tata mokeli to mpe la volonté divine wana nde tokokolisa nzota molimo kasi nzota mosuni oyo emonanaka corps physique tokokolisa yango kaka na kolia komela mpe bongo kopema donc ntango tozolia oyo elongobani tozopema oyo elongobani mpe bongo tozomela oyo elongobani yango ekosala ete nzota mosuni ekoka bongo kokola mpe evanda ntango molai awa na mokili bakoko na biso soki bakolaki malamu mpo babele ezalaki bongo mpasi donc mpo ezwa temps mpo nzota mosuni ya bakoko na biso ntango tolobaka bakoko na biso oyo bazalaka avant arrive ya mondele awa na mabele na biso bayimbe to mpe na afrika bakoko na biso wana ntango mondele wana ye te oyo basalelaki nyonso ezalaki bongo naturel oyo baliaki naturel bamelaki naturel mpe bapemaki naturel nde bakokisaki bambula wana basalaki 400 ans 500 ans azaka ana mokili kasi sikawa mutu mpo akokisa voir même 60 ans ekomi problème 80 ans problème koleka kutu 100 ans ekomi nde na pasi or soki osala expérience kolala kolamuka donc ndenge tozolamuka bamibu ya bato awa na mokili to existence ya bato durance ya bato awa na mokili ezodiminue de fur et à mesure na kala ezalaki kaka na baperiode euti koleka moto azokokisa mwa 150 ans kolala kolamuka moto ekomi 130 ans kolala kolamuka moto akomi kaka 120 ans e lelo ekomi kutu na se ya 100 ans e la majorité bakomi ozonga mokili moni to bakomi okufa na ba 80 ans 90 ans donc po okoma 100 ans ekomi problème alors nini ezosala ete réduction ya bomoi ya motu awa na mokili ya mosuni ekoka bongo kosalema bongo moto avivre susu ntango molai te mpe mwa ntango oyo avivre wana akozala na kimia te moke abeli boye moke abeli maladi songolo moke abeli maladi pakala nini ezosala
na nyonso wana okomona ete kolia komela mpe kopema. Tokobana nanu na kolia, moto esengeli ayeba ntina nini moto alelaka, naliaka mpo na nini. Donc ntango nazwi bilei na nga mpo nalia, nazolia yango mpo na nini. Esengeli boyeba ete toliaka mpo totonga nzoto, kasi na gu ya lolemo te. Donc mpo te lolemo esepela, toliaka te mpo nasepelisa lolemo, mpo nasepelisa nzoto, to mpo nayoka sentiment moko songolo, kasi na kolia mpo natonga nzoto. Toza na 3 grands groupes ba aliments. Donc rôle au bilei ejwaka na nzoto ya motu, toza na 3 grands rôles. Donc tozali bongo na rôle ya protection. Donc tokolia bilei po ebatela biso, rôle protective. Donc ebatela biso contre babokono nyonso oyo ekoya. Toana aliment lokola rôle énergétique oyo tokolia po totonda. Pe toa bongo na 3e rôle oyo eza bongo constriction. Donc ntango tozolia yango po etonga nzoto na biso. Alors ntango otie bilei na yo na mesa po olia, luka barole wana soki okoretrouve yango na kati ya mesa, wana balobi to équilibré aliment na biso. Mais ya pasi eza ke na kati ya 3 grands rôles wana tobakisi na 4e rôle oyo eza bongo destruction. Ozolia bilei po edétruire nzoto na yo. Yo moko oza conscient keno nazomela masanga ekodétruire nzoto. Yo moko oza conscient ke bilei nazolia batia formal ekodétruire nzoto. Mais biso moko tobakisi yango 3e rôle oyo eza bongo rôle ya destruction. Tokobana nanu na rôle ya énergétique. Bilei énergétique eza oyo toliaka po totonda. Donc ntango nazolia yango po natonda, ndenge ozomona loso, ndenge ozomona manioc, mbala. Donc mbala ezala mbala sucre, mbala langa. Ntango tozolia bilei wana tozolia po esunga biso totonda. Masango ntango tozolia yango po totonda. Mais bilei nini yango wana, masango nini yango, manioko nini yango, loso nini yango. Loso baloni na baproduit chimique te. Loso ezokouta importe te, apart kolonda yango nano po ekola mbangu po eya batie susu bainsecticide oyo ebatela yango po bainsecte ekota te kino ekoma awa. Alors ntango olie loso wana, olie otonda kaka po ejouer rôle nango ya kotonda, eye kojoute rôle mosusu eza bongo ya destruction. Donc ekomo botelo susu babokono na kati ya nzoto. Yango wana bozomona ete vie ya bato mokolo na mokolo ezokodimine. Dire ya moto ana mokili eza teke no biso tozosambela susu te, eza teke biso kondimiza moke, mais biloko tozolia yango wana nde ezosala ete vie dire ya bomoi ya moto, existence ya moto ana mokili ya mosuni. Ndenge bakoko na biso bavivaki 300 ans, 400 ans, 500 ans, ezosimba susu te biloko oyo tozolia. Toye na aliment ya protection. Bilei oyo tokoliaka po eprotege biso. Wana tomoni banyama, osumbi mwa ngombe na fresh, olambi musuni ya ngombe wana eya kotonga musuni na yo. Parti na parti ya ngombe oyo ozolia eza kotonga pe eteni ya nzoto epai na yo moto. Oke osombi taba na yo, parti na parti eteni na eteni ya taba oyo osombi na kati wana eza kotonga pe nzoto na eteni nyonso ya nzoto. Osombi soso, eteni na eteni ya soso eza kotonga pe eteni na eteni na kati ya nzoto ya moto. Kasi kokende kosomba soso ya kizengi te, oyo olie ya etonga nzoto na yo, kasi edétruire même si connaissance na yo. Bandeko na régi soki toza bongo elongo bokotiela bongo biso elema ya nesonga nzile epai bongo bataliselaki bongo ntina ya kolia. Kolia eza nini? Kolia eza kotonga nzoto po nzoto ekola po nzoto ezala na bomoi. Nzoka uta mundela ye abongoleli biso kolia ekomi mpona kotonda. Nde sika wapi mutu ayebi lisusu te ntina nini aliaka. Nzoka ebongaki moto ayebaka ete nazolia mpo nzoto oyo ezala na bomoi.
nazomela mai mpo nzoto ezala na bomoi, nazopema mpo nzoto ezala na bomoi. Na motindo wana nzoto na yo eza naturel, lokola eza naturel okolesa ye kaka biloko oyo ekoya kosunga ye mpo ete baselile na ye ebotanaka, e na ntango eza kobotana eza kopermettre kokola mpe fonctionnement ya malonga. Na bongo kolia na yo eza epai mosusu te, ezali kaka omitala na nzinga na yo biloko nini tata mokeli atielaki yo. Atiaki mbisi, atie ndeke, atie nyama, atie milona, otobengi banzete. Na kati ya nzoto ya mutu eloko nini elekaka ntango toza kolia, bilei yo tozolia ezokende kosunga bomoi ya baselile. Baselile ntango bazobalana, bazobotana, baza kobota mpe na kati na bango baselile oyo na lopoto babengi anticorps to lokola basoda bamapinga oyo bakosala ete ntango bitumba, ntango banguna bakokota oyo bobenga bongo microbe bakoti to bakore étranger, nzoto akosala makasi basoda wana mpo babengana. Bapaya wana nde sika wapi bokoyoka bafievre bandi siko na nzoto. E na ntango wana soki bango babundi bazokoka mpenza te, banguna baza mwa makasi, nde bokoluka sikoyo na kati ya banzete oyo eza na makoki ya kokende kopesa bokasi na bamapinga na bino to anticorps mpo abunda malamu na microbe. Nde wana obengi mino to mpe kisi na médecine. Donc kisi eza kaka po ete ayoki solo. Est-ce que biloko toko kopusa ngo pembeni to kobengana yango? Tango ezoya service ya contrôle OCC na douane lolemo. Donc bakomi bakontrôle est-ce que biloko ekoko permettre ekota na nzoto to ekota te. Po soki ekoti ekende kobebisa to te. Alors na infiltration komona nini eloko eza mabenda kisa biloko ba produit ya toilette okomona batie parfum. Wana eza lokola bafuti avocat po sikoyo ezolo a perdre contrôle. Eloko eza mabe batiango sukali, batiango gumo ko ya malamu po lolema perdre contrôle, eloko wana mabe ekota. Donc batu bazolia biloko sikoyo kolia ekopesa bokasi esika oyo keleli ndoko kikosala recours na bamususu na bibwele okokolia nyama, okokolia ndeke. Sikoyo toliaka na kati ya kolia cerveau ya nyama to ya mbisi aza pe koinfluencer cerveau pe ya biso po pesa biso bakapasité ya koyeba komémoriser na ya koretenir makambo. Sikoyo soko kolia eloko ezali synthétisé to artificiel azoya pe kodétruire nzoto na yo. Sikoyo biso bayindo tokoma na mikakatano makasi mpona nini? Lokola toza kolia biloko mingi mosusu eza synthétique pe bongo basaleli biso bamino oyo eza grave ndakisa antibiotique. Antibiotique eza produit oyo ezali plus consommé na kati ya mokili oyo, mais ezali pe produit oyo eza plus dangereux na kati ya mokili. D'abord kobanda kaka na kombo na ye anti-bio. Donc elingi koloba bazali anti-vie, anti-naturel, danger. Siko tango yo ozwi antibiotique, antibiotique asalaka nini? Antibiotique tango yo ozwi ye aye akoboma na selile na anticorps nyonso. Raison yango ekosala ete il faut omela ye na vitamine, po vitamine ako excité ba hormone na kati na nzoto, ako excité sikoyo ba selile pona ba selile oyo ebotanaka te ebotama. Donc okomi na ba selile lokola ba soso oya bizengi. Mais pour nini ba africain bango ba ko produire te biloko ya bango moko ozalia malamu. Justement nde sika tozokende kolimbola siko antibiotique baminganga bazosukisa koloba na batu te antibiotique ebomaka microbe, nzoka antibiotique abomaka na selile na anticorps. Tuna ye mongango ebi mpona nini olingaka vitamine ezala parce que vitamine ntango akoya lokola basi babomi ba selile babomi ba anticorps, siko mutu akomi lisusu plus malade grave nde siko ba selile
par incitation, donc pardon, excitation, et qu'il y a kobotama. Donc ça va sceller le mot local artificiel, local qui a soso pondeuse, bah que ezanga bomoy, tala soso, bah pesier, bah vitamine, ndenga zolia, et que ko excité bah hormone nae, kuna nakati, maki zui, et salemiga kaboye, écoute. Donc, à ce que nous avons dit maki, ils ont un bon mot, donc F non fécondé. Donc, la cellule, voilà ce que nous avons dit, nous avons bon mot, vie à baptiser comme un moukousé. Parce que, aux a des sous-sous, na anticorps, ya malongate, aux a sous-sous, na cellule naturelle, ni ne causé, les antibiotiques. Si on a pété, même ce qu'on a produit naturel, on a n'a pas, c'est parce que, aux a des anticorps mouké. Ba cellule naturelle mouké. Si il faut que ça le recours les sous un antibiotique aya ko boma les sous na yo donc ba cellule ya nzoto non naturelle aboma les sous na ba anticorps na yo. Comment on fait avant pour dozolia parce que si to ça ko consommer d'abord ya antibiotique wana eza mabe et puis to ça ko consommer bilei oyoyo eza na bo moité na kati na yango. Pour ce que les sous ya kizengi cerveau na yo est faible. A cause la ni na cerveau na yo, a ko baby sa. D'abord ce qu'on dit antibiotique ni naturel, au baby si les sous. Parce que y a moko antibiotique azali anti-vie. Donc to ko luka jamais tomber là, antibiotique. To ko ça les langote. Mais to luka mino nini o na kati na ngo eza na mandoki ya kokoka po kende ko renforcer anticorps na biso pona ebunda yenda bunda na microbe. Matendo mingi bandeko balandi bino moko bosimo koyoka bongo element ya pumu nesongi nzila pumu kumbukia muzala pana na ngola mukobi misala ya 1921 wa longo pumu kimbanga bangifu kula masifa lonunga lolendo epa baba basile bongo kotalisa ete toliaka poto tonga nzoto kasi toliaka te pona gwa lolemo toliaka te poto sepisa nzoto kasi toliaka poto tonga nzoto basila kisusu kotalisa ete ekozala malamu kolesa mbasi tope mwana cerveau soko to bonga soso po soso ya Kongo balobi malamu soso ya Kongo donc soso atambulaka wa milukelaka bileye moko po soso wana soki abwaki maki abimi akoya ko contrôler maki netanga soso akeno maki ba déranger maki o mutazaki da moko mais soso kizengi donc ndenge kuti ye moko azobwaka maki ye azoyeba kazosala nezongo si azobwaka azomiyeba te keno azobwaka maki etango lesi sosa kizengi wana epai ya mbasi donc ole mbasi akola na conscience akola na raisonnement malamu kasi mbasi alati kibuzengi wana nde elati mbasi oyo yango toloba ete bamisuni wana nyonso eza na rôle ya construction donc ntango olie sosa Kongo eke tonga bomoi no te ke tonga nzoto na yo donc ntango olie cerveau sosa Kongo eke tonga cerveau na yo kasi tomipesaka mingi te to toliaka te oyo eza bongo basosa kizengi to mpe basoso oyo batya baformole po ntango olie soso oyo batya formole musuni nango nano eye kotonga musuni no mbangu yango ekosala ete oumela ntango molai te ana mokili parce que musuni na yo ezotongama mbangu parce que soso oyo ozosomba wana omona esalaka 1 semaine 2 semaines 3 semaines bakomoteka yango donc akoli mbangu donc osombi baproduit chimique oyo balesaka soso wana mpo eya mpa na yo yango mpe kosalaki nzoto no mpe ekola mbangu olie osala bamibu oyo bakoko na biso basalaki ndenge bakoko na biso basalaki 400 ans ndenge bakoko na biso basalaki 500 ans yango te ekosala epai na yo parce que yo olie oyo ekoli mbangu ekoli na elingi tata mokili te elingi nzambe te mais ekoli artificiellement ekoli na baproduit alors ndenge olie wana ye pa ye kotonga mpe to ye koconstruire mpe kibu wana kati na yo donc banitriment wana bamabe wana oyo akolelela ye mpe kosala yango na nzoto na yango okomona ete dire na biso eza susu ya malunga te tozodire susu na mokili ya tata mokili to ta mokili ya mosuni te lolenge bakoko na biso bavandaki ntango molai basalaki ba 400 ans awa na mokili po bilei oyo tozolia ezokola mbangu tozolia eloko olie no musuni yango eza na rôle ya protection parce que batalisi biso ete bamisuni presque ebele ezwaka rôle
ya construction donc etongaka nzoto kasi yo lie musuni po etonga nzoto kasi musuni yango lie epermettre kotonga nzoto na yo ndenge elongo bani te parce que ye moko musuni yango akoli mbangu epa na yo mpe okokola mbangu donc ndenge olie yango olie osala mbala mosusu 300 ans 400 ans ana mokili lokola soso wana dira soso mbala mosusu po akola bien po akokisa ba 2 ans 3 ans kasi na dira 1 mois 2 mois soso wana akoli ndenge mpe na yo moko olie osala ba 400 ans ndenge bakoko na biso basalaki mais okomi na 60 ans omwende ya lokola okomi paka po biloko oliaki etonga nzoto na yo etongi nzoto no mbangu tozwi lokola susu ba poisson ntango ke ozwi libundu na kati ya mada oyo bapeshe na kati ya fleuve na kati ya océan na kati ya lac na barivière na biso ya mike ekoya kojouer rôle ya construction alors lokola akoli naturellement epai oyo yeba nokolela ndenge mpe olie ye akotransmettre kibuye donc akokola ya misuni no te mpe ya baselile na yo ekokola ndenge normal naturellement kasi soki ozwi bapoisson oyo ewutaka libanda bazwi baformole batie ti mpe ndenge bakolisaka yango bongo bazwaka mpe baproduit chimique bazobwakela yango mpo ekola mbangu alors ndenge poisson na mai akoli mbangu parce que babwakelaki baproduit chimique yo mpe consommateur nango molei nango ntango olia yango okokola kaka mbangu ndenge kaka poisson yango akolaki e apart kokola na ye mbangu bazwi susu baproduit baformole batie ye mpo ebatela ye kobanda kote awuti epai bila bapoisson yango bakenda kosomba yango ti ekóma awa mpo ebeba te alors baproduit wana ntango ozolamba ntango ozokonsome yango eye mpe na kati ya nzoto na yo oyo na nzoto na yo mpe ekodétruire nzoto parce que eza baproduit chimique eza malamu te mpo moto asalela yango me yo moto soki okóma osalela yango parce que eza moins cher mais likolo ya moins cher olandi osombi maladi oyo eza ke mokolo kobelaka yango ekokute yo mbongo ebele ya pasi eza ke no peuple africain peuple congolais po andimaki eloko azolia eza poison po andimaki eloko azolia eza toxique andimaki eloko azolia ekoki kodétruire ye soki amoniki alie kaka lelo nde akufi donc siko kaka nakolia yango nakokufa nde akomprendre ke eloko wana eza poison me babengi poison retardé congolais ayebaka yango te afrika ayebaka yango te or soki tozokufa soki tozobela babokono nyonso oyo tozomona bakoko na biso na ntango na bango babelaki yango te bakiste bamiome bafibrone bacirrhose de foie bahypertension bahypotension babokono nyonso bagastrite ya balolenge na yango baparalysie soki lelo tozobela yango parce que tozokonsome baproduit oyo eza to mpe babile oyo eza artificiel oyo babokoli na baproduit chimique oyo baloni na baproduit chimique yango wana tellement tozolia artificiel nzoto ekóma otongama artificiellement na baproduit chimique yango mpe tokóma obela babokono oyo bakoko na biso babelaki te yango komi moke mwana makila esili moke moto wana na fibrone moke moto wana mpo kosala opération or na kala ezalaka mpo basala moto opération d'ailleurs kutu na ntango bakoko na biso ezalaki te mais depuis ya mesure ntango tokómi okonsome babile yango ntango baopération yango ekómi okota telema consommation na biloko yango ezalaki grave te ezalaki mpena makasi te soki oyoki baopéré motu soki eza problème il faut kokende mosusu koluka eza nini ezosala bongo kasi sikawa opération ekóma nango normal kokufa ya moto ekóma nango normal kokebota moto ekóma nango normal moto fa bota na bacésarienne fa kuta na badifficulté ebele panda kobota na ye parce que tomipesi na kolia bilei oyo loposo mpe bazali bongo kotransforme tomipesi na kolia bilei oyo loposo mpe azokokolisa mbangu eputa biso moko awa toza na bazamba toza na mai ya monene koleka kutu oyo eza keno tokozwa bapoisson na biso bambisa ya mai nyonso ya baforme nyonso toza nango mposa po ete etonga nzoto na biso lolenge ye mbisa mai atongaka nzoto lokola ana rôle ya construction kasi
tozokoka te komipesa na kolia oyo eza naturel. Esalanga ba mosusu mpasi mutu na mboka ke apese mbisi ya mai me asali yango échange na poisson. Eza mpasi asali yango échange na poisson oyo eza na baproduit chimique. Mutu azwi soso ya Congo apréféré asala yango échange na soso ya kizengi to mpe soso euti libanda eza baformole. Azoloba nini mpo soso ya Congo aliaka basali te. Eza mpasi parce que azocomprendre te conséquence ya soso oyo azosomba oyo euti libanda oyo ekoli ye moko nano soso yango akoli na baproduit chimique. Nsima kokola na baproduit chimique batie susu produit formol mpo ebatele apola te kino eya kokoma awa mpe kobana ndenge eutaka kuna eumeli nanu baproduit chimique wana mpo date nango edimine ndambu batindiki na banzela masuwa eumelaka nano te ya kokoma awa mpe ndenge ekomela na badepo wana eumelaka kino ekomela population. Donc ata valeur nutriment moko te oyo ezalaka na kati ya bilei wana. Donc ti tozolia bongo kibu soso to mpe mai soso construction parce que na rôle la construction. Construction oyo soso esengeli asala na nzoto ya mutu eza nango susu te. Donc ti ozolia bongo ozolia kaka kipwaka donc rien na kati. Donc sentiment kaka oyo ozolela mpo boyebake na lie kasi na rôle nango normal ejouer ata rôle moko te. Bali bongo lokola na barachide nguba ye pa jouaka rôle ya construction ntango ozolia ye ezotonga nzoto wangila eza na rôle ya construction ntango ozolia ye azotonga nzoto me tuna bandeko eza pasi oyo akeno mutu alingaka wangila to mutu aliaka wangila or ezojouer rôle ya kotonga nzoto na biso mayebo ndenge moko ezojouer rôle ya kotonga nzoto me eza pasi oyo kemona keno mutu alambi mayebo tomipesa mingi na kolia oyo ya biso moko parce que soki tozolia oyo ya biso moko ekozala mpenza mpasi po ete tokoka moko kweya na babokono. Toke na oyo eza bongo rôle ya protection kobatela donc yana bilei oyo tokolia po ebatela biso contre babokono wana tomoni mingi bafruit banana bavoka bapaipai banana kasi eza pasi peuple congolais peuple africain akopréféra akenda asomba jus oyo babenga jus ya orange jus ya baforme nyonso babengaka yango ke akonsome fruit alia paipai alia manga nzoka nde ntango ozolia bafruit wana ezojouer rôle ya kobatela contre bainfection. Ekozala pasi soki mutu azolia bafruit akoka kobela bongo babokono babengi bongo infection parce que fruit eza na rôle ya protection ezobatela biso contre corps étranger. Le vrai vaccin na nzoto ya mutu eza bafruit to mpe baaliment oyo babengi bongo na rôle ya protection. Au lieu tokendaka mingi kokende koluka kozwa bavaccin au lieu tokendaka mingi koluka ndenge tomibatela na bokono ntango tozolia bilei oyo eza na rôle ya protection souvent bafruit na journée omoi na mutu po alia 5 sorte ya fruit ekozala malamu ekozala mpasi ete mutu akobela bongo bainfection oyo baingine oyo bokono nini na mike ekozala mpasi kasi okomona mutu banda ntongo alamuki atiki mbala mosusu nzete ya mbanga epa na ye mbanga ezobota eteli deja to mpe ata kutu na epa na ye eza te me aya okei na wenze okekuta mbanga mbala mosusu okuta mbanga 200 fois 300 fois 500 fois me apréféré abimisa 1000 francs asomba jus oyo eza na baproduit chimique bacolorant oyo ezodétruire nzoto ya mutu oyo lelo babokono ebele oyo tozomona bainsuffisance rénale eza grâce ya bajus wana baproduit eza na kati kuna eza ya mabe oyo ezodétruire makasi barein ezodétruire makasi bafoie ezodétruire banzoto na biso makasi koleka eza kutu oyo bajus oyo mutu akoki komela te kasi mutu atiki manga atiki anana na moins cher donc atiki anana na 500 francs 1000 francs
mais a préféré akende somba jus ya nana. Banana ngo bango basalaka ba jus balonelaka ngo wapi bomona ngo wapi. Donc eza ba produit chimique ba colorant basangisi biloko wana nyonso ba sucre vanille nde basalaka ba jus wana kasi eza anana te keno ba compressé, eza te keno paipai ba compressé, eza te keno manga ba compressé. Ekozala malamu soka na poso omela jus ya anana somba malaxer to yo moko zwa kamulango ata na maboko, kamulango na maboko ozwi yo moko jus eza naturel oyebi keno ntina liango ezokoapporte nga ezokomemela nga bavitamine oyo ekosunga nga na ntango bokono oyo nyonso ekowuta epai ekowuta ntango ekoya ebatela ngai. Donc baaliment babengi bongo aliment protecteur oyo ezwaka bongo rôle ya protection esungaka bongo biso mpo ebatela eza lokola basoda ya nzoto. Donc ntango ozolia baaliment wana ozorenforce basoda na yo ya nzoto, banzoto na yo babokono nyonso oyo ekoya mpo ezwa yo te. Il faut renforcer basoda. Donc neti na Congo nde to boye awa basoda na biso eza bafadese oyo bajwaka rôle na balimite nyonso ya mboka. Munguna to pe mupaya muta mabe akota te aya ko déstabiliser mboka na biso te. Alors pona ko renforcer ba FARDC na kati nzoto ya mutu, to pona ko renforcer ba anticorps étranger. Donc eloko nyonso mabe ko ya po détruire enuire nzoto ya mutu esengi koliaka mingi ba produit ezwaka bongo rôle ya protection mingi ba fruit mingi tukutaki bongo kotanga ba paipai, banana, ba kokoti, ba fruit nyonso oyo ozomona wana ekozwe rôle ya kobatela mutu po ete bokono kwa bongo kozwa ye te. Or babokono nyonso tomonaka souvent oyo ezotungisa biso awa soki tozobela yango mwa mingi parce que condition ya kolia na biso eza mabe. Babokono oyo elemba mwa moke net bangine, bamigdalite, mwa bainfection mike ya loposo. Soki tozolia babiloko wana oyo ezojwe rôle ya protection ekozala mwa pasi po ete babokono wana ekoka bongo kokotela bongo biso. Tozwi lokola susu ba ai, ba matungulu, ba bizeuzeu oyo bakoko na biso oyo basalelaki souvent ezwaka rôle ya protection kobatela. Mosoki azolia ai bainfection masuba, bainfection ya loposo, bainfection ya miso eza mwa pasi po ete ekoka kozwa bongo ye. Meme ma mpe neti ai ye moko azwaka rôle ya régularisation ya tension. Donc ntango ozolia mingi ai tension ekomata te ekokita te akilibre yango atia yango kaka place moko. Kasi moto akopreferaki etia kibe olie alambela ba bizeuzo to mpe bepice naturel oyo bakoko na biso balambelaki. Awa moto akelambela na kibe eya kosunga ye na rôle ya destruction. Donc edétruire santé na ye. Yango komona ba hypertension to mpe babokono na tension ekomi makasi, ba gastrite ekomi makasi, ba cancer eza bakibi oyo tozosalela. Bakokosaka bino keno bakibi wana eza bapondu banikaka o eza musuni baniki lukuta eza ka ndenge bakosaka biso na baji. Donc ti basalaka bakibi wana bagu eza ba produit chimique ebele oyo basangisaka oyo esalaka kibi. Oyo ti ndenge esali bongo na nzoto na biso eza ata na importance moko te ndenge baepice to mpe bizeuze oyo bakoko na biso basalelaki. Ndenge ye bongo eye kaka na rôle moko ya destruction. Donc ti ndenge ozosalela yango bongo eye kodétruire nzoto ya moto. Ntango ozosalela kibi olie jouer rôle ya kotonga to mpe ya kobatela to mpe otonda mais ya bakisi 4e rôle na ye oyo eza bongo destruction. Donc soki bamaladi ebele lelo tozobela mpo tozosalela susu te oyo eza bongo babiloko bakoko na biso basalelaki mpo balambela. Bamazudi bakoko na biso basalelaki tosalela yango susu te, balumbalumba bakoko na biso basalelaki tosalela yango susu te, mpe bongo bizeuzeu nyonso oyo toyebi bakoko na biso basalelaki biso na génération na biso tozosalela yango susu.
Et le poste même ke susu na musika voit même ba bizeuze moi muke ototikala ko sala net ba matungulu ba ai ake susu ko luka moyen ya ko déstabiliser ko diminuer ba nutriments nango ba komo lolo nango na ba engrais chimique. Or ne bazolo nango bongo ba nutriments eza na kati ya ai tango baloni yango na ba engrais chimique. Ba nutriments eza na kati ya tomate tango baloni yango na ba engrais chimique. Kibo tomate wana eza susu te e neutraliser. Yango wana komona ete ai jouera rôle ya ko stabiliser tension même mutazo bela tension ba mususu soko ozwi buli wana ai o eza baloni artificiellement baloni ba produits chimiques oliango tension peut régulariser te. Oh soko lié ai ya Congo ozuka buli moko wana mutu bela ka tension olongoli ba poso nango obulu kityango ka bongo meliango tension ko zonga valeur normale. Alors tomi pesa mingi na kolia eza naturel po ete nzoto na biso ekokozala bongo malamu ekola bongo malamu. Tokena ete na komela andeko na ngai ete na komela ekosala mpenza biso pasi makasi. Tozomela mingi mai oyo eza bongo contenu na baproduit chimique kasi tozomela te mai eza naturel. Baproduit nyonso basalelaka mpona kosterilize mai bachlore bajavel baplombe zwa kaka javel wana melango ya grande quantité na nzoto ne kosala ndenge siko mai oyo osalelaka basterilize yango na javel to mpe na baproduit nyonso oyo bazosalela mpona esterilisation ya mai ekosala nini na nzoto ya mo. Oui akende na kati ya mai ntango otie ye abomi bamicrobe po akutaki na kati ya mai bongo ye moko javel amibomi to mpe aza kaka na kati ya mai elingi koloba ete aza kaka na kati ya mai. Lokola aza kaka na kati ya mai ntango soka okende na nzoto ya moto yango wana tozomona babokono ebele oyo tozobela po ete tozosalela bamai oyo batie baproduit chimique oyo produit chimique wana na nzoto ya motu ezokodétruire nzoto olie etonga nzoto. Soki tokosalela bamai tosalela souvent to mpe mingi bamai na biso moko bamai ya source parce que mai deke esefiltraka na kati ya mabele esterilize ekomi peto donc ntango tozomela mai ya source ekoya kotonga nzoto na biso kasi ekodétruire te. Soki tokende na alcool esalaka mpenza biso mpasi kotala moto azomela alcool. Or bacancer batibere bamaladi ebele oyo tozobela eza di na alcool donc alcool ezodétruire makasi sante ya moto. Mais na kati ya alcool donc bolamu ata moko eza te oyo amemaka na nzoto ya moto. Au contraire kutu soki moto amelaka mingi alcool ezotindika ye meme se na bamakanisi ya mabe yango baka baviole ezokomaka ebele parce que babimelamela oyo moto ameli. Soki lelo délinquance juvénile ekomi makasi eza vie ya bamasanga oyo bato bazomela. Et sur le plan économique moto mpe azomela mingi masanga akoperdre économie na ye parce que chaque jour soki akesomba masanga ezokute 6 000 francs 12 000 francs akozwa temps akobomba mbongo ndenge. Donc soki otali bien alcool na nzoto ya motu oyo tozomela ya baproduit chimique ezodétruire nzoto me ata avantage moko na kati ya bomoi ya motu eza te kaka désavantage sur désavantage edétruire yo na scientifiquement santé na yo ekomi détruire mpe économiquement mpe okomi détruire mpe conscience na mpe ekomi détruire parce que yango ezosala ete bato bakoma kosala babozoba oyo bazosala na se ya kwiti ake viole motu na se ya kwiti akesala babisalela nyonso oyo akekata mutu na se ya kwiti akesala babisala nyonso oyo wana ye azorezonaki ba cigarette ba tabac même si na kati ya cigarette bakomi bien fumer nuit gravement la santé. La fumée est préjudiciable à la santé mais esalaka mpena biso mpasi makasi soki lelo tozomona bacancer batibere babokono nyonso ya bokeseni wana eza di na kofume oyo bato bazofume. Même si diamba bato bakolobaki no eza bukoko non bakoko na biso soki bamelaki diamba eza bagene te bilenge te diamba eza fortifiant donc koko akomi na ba 80 ans pour le moment koko soki akomi 80 nde makanisi ne ekomi moke donc mémoire ne ekomi faible nde bango wana bato bamelaki diamba mpo efortifie mémoire na ye mais yo jeune toza na 30 ans mémoire no eza nano fwete okemela diamba
yango eza na cause ya ba délinquance juvénile quand même. Babiloko wana nyonso ezo détruire société, ezo détruire nzoto, mais avantage ata moko eza te. Nzokande soki tozolia bilei eza naturel, soki tozopema mai eza naturel, soki tozopema mopepe eza naturel, pe tozomela mai eza naturel, ekozala pasi po ete moto akoka bongo kobela. Soki lelo tozobela parce que tobosani principe ya bomoi, tokomokanisa peut-être que soki moto akesambela asambelaka mingi akovivre temps molai, akovivre vie éternelle te. Tokutaki kotalisa malamu na libandeli ete makoki ya bomoi towana bomoi ya molimo mpe bomoi ya mosuni. Donc towana nzoto ya mosuni mpe nzoto ya molimo. Nzoto ya mosuni ekotongama kaka na biye ya mosuni, mpe biye ya mosuni yango ezala oyo eza naturel, donc nde ekelemi pati ata mokili. Kasi soki tobayisaka baproduit chimique ekomo détruire. Tokutaki kotalisa bino exemple ya biloko bazolonela biso na baproduit chimique. Et ba produit chimique même si on va zolonela ezokosala biso pasi makasi, ezo détruire environnement. Donc ndenge ozopema boye kaka ba gaz ya ba produit chimique wana bapopaka na biloko bazolona na milona wana ezo détruire nzota. Et détruire susu bilei yango parce que bilei yango ekoli mbangu ba nutriments nango eza penza te boye longo bani. À part ko détruire bilei yango eke détruire sur nas mabele. Donc excès otozomi pesa na kolonela kana ba produit chimique toyeba ete lobi tokotikela bana na biso nini. Donc bakokoka susu na kolona naturellement te, parce que soko oloni biloko oloni milona na ba produit oyo eza bongo artificiel, ba produit oyo wana bazali bongo kotekela bongo biso ndenge oloni bilona ba produit wana ekomisi biso bowumbu. Donc avant olona susu ozaka obligé oke somba ba produit chimique pour l'onela. Pour soko somba ba produit chimique te okoka suko lona te. Donc place ba loneli biloko na ba produit chimique wana na ba ingrédients chimiques wana soko ke lona on naturellement et robota susu. Alors tozo jouer rôle ya ko favoriser commercialisation loposo pembe, parce que dès que okomi obligé okomi obligatoire que no avant lona biloko il faut que somba ba produit chimique, c'est que lobi pe soki loposo pembe akozalaka susu te tokokoma na impossibilité ya kolona ana mabele na biso na lolenge tozokende po bilei nyonso oyo tozolona lokola tolona wana baproduit chimique mabele mpe ezokufa. Lokola mabele ezokufa bana na biso ntango bakoyaka bakozala na impossibilité ya kolona naturellement. Alors soki loposo pembe alobi ke akotina susu baproduit chimique na ye awa te, c'est que tokokoma sikoyo na impossibilité ya kolona nde na baoyo tolonaka bilei toyeba ete toluka santé ya bato ekokozala bongo malamu. Apa santé ya bato ezala bongo malamu, toluka mpe totikela bakitani na biso kita ya kolona po bango mpe ntango bakoya balona. Kasi te todétruire mabele po bakitani na biso ntango bakoya bakozwa ata ntango te ya kolona. Tolia oyo ezilongo bani, topema mopepe elongo bani, mpe bongo tomela mai elongo bani. Yango wana ekosala ete bomoi na biso mosuni eko kozala bongo mulai. Donc to vivre lokola bakoko na biso bavivaki. Soki bakoko na biso bavivaki ntango mulai parce que baliaki oyo elongo bani, bamelaki oyo elongo bani, mpe bapemaki mopepe oyo elongo bani, nde yango wana bakomaki ba 400 ans ba 500 ans. Kasi sikawa soki tozovivre susu te boyo elongo bani parce que kolia komela mpe kopema na biso eza susu ya malongaki. Matondo mingi na bino banso o bolandaki vraiment émission na biso ya mokolo malelo tolobaki bongo kolia komela pe bongo kopema yango nde makoki ya bomoi. Yango ekosala ete tovivre bomoi molai, bomoi bwa kimia. Matondo mingi na bino banso bozaki bongo libaka kolanda émission na biso ya mokolo malelo, émission santé lamu. Matondo mingi na équipe technique mobimba ya Vamo télévision esungaki biso ete tokomela bongo bino na bandako na bino na bonzenga nyonso wana na nsima kamera toyaki bongo na Nembala Matsadila pe bongo na montage toyaki bongo na Netimba Superlatif pe bongo bayike mosusu. Matondo mingi na bino banso bozaki bongo libaka kolanda émission na biso ya mokolo malelo. Tika ete kina tata ki eliko na se eza bongo na maboko mali.